Matolo na se boni bino kuna nasepeli komona yo papa boni église ya Nzambe église kitoko pona ezokende bien mabondeli ya tolo na se tozosentir yango ezoya bakote na biso. Amen, on est ensemble papa, il n'y a pas de souci, on est ensemble mais l'activité mikolo en église ezate bobo misanini mikolo Biso tozalaka toujours na mars ezalaka mwa bamama donc bamama bakangi maximum biso bapapa tozolanda bango kaka totala. Première semaine toza na mama na biso capitaine mama docteur Mireille Mbweso ye moto akokanga semaine bomba azwi mercredi vendredi dimanche. Deuxième semaine toza na mama Salomé prophétesse Salomé Sandra Moseka akangi semaine. Troisième semaine toza na mama évangéliste Claire MB afanda na Lille mais ayaka de temps à temps aza moko pe na biso église aza pe mokambi ya mama. Et dernière semaine toza na convention ba mama 3 jours mama tolo na se oza déjà d'office invité ba fils ezobima na mama la évangéliste Pemba mwasi ya papa Sele na ye moko mama capitaine docteur Mireille Mbweso. Donc ba programme eza bon moi max eza ya bino ka ba mama. Moi ya mars eza ya biso ba mama kati na Yesu masi ya kolo Mais moi max eza ka ba mama we bakati. Na yebi papa Kolo azwa lokumu, j'ai profité à saluer aussi maman capitaine, maman Mireille Mbosso Sika, Azali, on est ensemble, il n'y a pas de souci. Mais papa, santé à l'église, ça va. Santé à l'église, ça va. Santé église, ça va. Santé église, ça va par la grâce de Dieu, Makamozo Kende bien, ça grandit. Et si gagne choisi bana agaka. Mais donc, papa, mais quand on s'est présenté na bana nzambe obalanda biso ba yeba oza nani, oza na église nini. Présentation moko peuple nzambe etali au premier foyer yeba yo. Amen. Ngai komona nga prophète Ezekias Mbuku, naza visionnaire ya église la gloire de Jésus-Christ na Sarcelles. Donc toza na numéro 16 rue de Escorvier 95 200 Sarcelles. Aujourd'hui, RRD Gare du Nord, Okitina Gare à Sarcelles, Zubis 270, 4e arrêt fer à cheval, juste 1 minute à pied au commune na salle. Donc, numéro na téléphone, ba oba za pété na posa ba tuna mama tout le sobi ba benganga, ils a 06 63 24 81 30. Vraiment, moi présentation muke na zaina moyangwana. Prophète Angouya ezali mosali nzambe oyo azobanga nzambe prophète Mbuku, j'ai vraiment confiance à toi parce que nayebi ko banga nzambe otambolaka vraiment na présence nzambe kolo Yesu azwa lokumu. Mais papa na biso tolingi toyeba temi na biso tovandeli lelo tosola na yo to condamner na mama te mais pour na ngai tozo condamner mutu te mais les frères étant que chrétiens ils pouvaient pas mourir comme ça. Voilà le salaire des péchés, c'est la mort. Biso tigale tobanga nzambe. Le reste yana o mama salaki peut-être ami batelaki. Tam sou mama na sala pe droit na yebi. Na droit faut ba preuve za faut filma filmaki. Poza na ba preuve que yem ta beti ete, yem ta sali lo ote. Donc a joua ki jurisprudence na droit. Mais sauf aucune logique, un frère ne peut pas mourir comme ça. Franchement, mupaga mutago kufa bon. Moi na nzambo abanga nzambe. Akufa bongote, nzamba au permettre à monter. Donc cela veut dire pour n'abuser le salaire des péchés c'est la mort. Ceux qui ont yo olobio en bâtiment ser na bia benga bangote tala magela parcourir monde entier pour nous luka basi. Alors c'est quoi? Au moins conséquence na je suis pas contre lui mais je parle étant qu'un homme de Dieu. Je parle de la part de Dieu. Amen. Amen. Merci papa Ezekias Mbuku tokozwa autant mingité vraiment to bandaki déjà koluka réseau bandaka na réseau tungisi so bandeko mingi oyo bazalaki na ligne na biso elongo kutu misu ba fatigué mais lokolo ezalaki rendez-vous oyo tozalaki nango liboso ya nzambe yango to tenir to sala ta moi oyo to sali l'essentiel to pesa yango na bana nzambe oyo bakotala yango na www.tolonase.tv bakopambola pe nzambe po bao basaki na biso en direct soki kolo Yesu masi azongi te bien-aimé dans le Seigneur to koyeba kozala susu à partir de 23h30 na papa na biso Ezekias Mbuku na basije mercredi ou jeudi que le Seigneur vous bénisse. Merci papa. Merci papa na ebite sokozala liloba suka o liloba na peuple nzambe. Nangana ajouter logo mo boy. Omoni lelo église.
biso bana nzambe tokomi occasion de shit ya bapaye. Remarquez ba passé ba comment fêter Saint-Valentin. Ozomon, on fait partie ça le monde dans l'église. Moi je pense so pasteur olingo fêter Saint-Valentin na ndenge na yo moko de pobabi il y a de la part de Dieu de la part de l'homme. Bibliquement parlant de la part de Dieu Saint-Valentin n'existe pas dans la Bible. Mais so pasteur yo moko posa nzoto comme ozano amoureux à moi si na yo olingo que c'est ça Saint-Valentin non kendo salango. Moi, je pense qu'au même moment, on a Facebook, tu comme on a ton message à Ban Nzambe, bino Ban Nzambe, c'est Valentin. Non! Ça, c'est wana ezo qui reflète qui bon pagano. Kozo senti ba passer mususu. Ba zane passer maintenant bon le motema te. Na public botam so akosa ba bon le mena kuzu a sa ba makamne. Toujours mon le même l'église au monde a passer l'église a tia photo moko munene photo na ya munene église. Si ko toujours ma catholique, ba photo sont sur l'église a réveil ba photo. Oh, tozali koboya na catholique bilonga Yesu, tomene on a l'église à réveil. Ayetala na riba moko munene na sali nini. Ngai na koloba mama toza ba pasteur mais tokoza na ba parti politique tokoza na bani en dehors makamba nzambe tokosalela mais na makamba nzambe par exemple yozo te ya kombo Yesu ozo banderole no photo no munene otie na sima église a munene polo sali ba dessiner ba tie lomino bazo kulo pasteur na biso ça existe pas dans la Bible wana eza abomination eza blasphème sans le savoir blasphème ba bakanzaka okesimba ka kisi eza kisi te. Blasphème peut dans l'église il y a blasphème. Ozo tia photo no mune l'église. Ebite que ça blasphème. Ozo babala tio ba polo ba tie longi na yo. Blasphème. Yesu akanga photo place ni. Yesu a fêté Saint-Valentin place ni. Ba Marie de Magdala ba fêté Saint-Valentin place ni. Mais batusu balobi comme papa na kati o maloba te nalandaki na ba Facebook ba réseaux sociaux kande total batusu bazo défendre Saint-Valentin balobi ça ka neti ba mois de la femme, fête des mères, fête des pères. Donc ba on peut pas ko fête des mères, fête des pères et ça pe na Bible te mais Saint-Valentin pesa na Bible te mais ba ça nza même mususu ba bazo fêter Saint-Valentin. Ba bi zo accepter ala ça moi c'est bolimi. Moi, fête des mères, ils ont fait mot biblique, mais ils ont mokili, ils ont honoré ma femme. Ça veut dire mois de mars, c'est un mois de femme. Est-ce que tu tiens mot biblique? Biso par exemple, l'organisation bien, le roi Bassi, ils ont mois na bango baté en église. Est-ce que que noté à mois de mars, c'est mois de femme? Bah ils ont baptême la bango biblique ba oté. Mais Saint-Valentin, yo ils ont que mot salanzam. Ko comparer pas comparer na mois ya femme. Saint-Valentin ezali fête ya ba mourir. Mais mois de mars, ils ont honoré Bassi. Ils ont mois de la femme, honoré Bassi. Même Christ et Lobini, femme, aimez vos maris. Marie, soyez fidèles à vos femmes. Aimez vos femmes. Femmes, soyez fidèles. Cela veut dire, même Christ a honoré moi aussi. Pourquoi l'église est à moi aussi à Jésus? Christ a honoré à moi aussi. Mais il y a Christ a Bible, l'église est à moi aussi dans la Saint-Valentin. Non. Donc cela veut dire, moi, Mars, et ça, moi, il y a ça biblique qui m'a parlé. C'est Valentin dans le Seigneur, papa. Mais non, on est pas païen. Bazongi la banque qui fallait qui pour pas, hein. Bazongi la banque à tout comprendre, on va battre on a simanzambete. Parce que au moni bilo mususu, tant que critique à baninga to sepela, mais so peu biso abani ko critiquer biso to moni yango mabe. Yango moni ba pasteur mususu ba comme associer makano banga nzambe na ba musicien mokili. Ba omona normal la salle pas fiche moi jouer à ta théâtre ba ya ba musicien mokili pona ça la baisse na mais c'est wana ezali abomination ezali kimu pagan omoni na solo banoko yozo sala ngomona normal onga ye non mais ba critique yozo zwana ba cité batu ba omona déjà so bimo bunga nzela oye obi mutso abungi nzela omiye batu il faut batu na libanda ba mona biso pe tozali ba makambo tozali pe na ba moment moto bunga nzela batalibanda baza omona biso mutu so abungi nzela wa mimona te bazonga na nzela pasteur a okende a oke fêter ba anniversaire no na bateau zo la sabatu donc qui mu pagan ba même en église c'est pas normal qui mu pagan to même en église donc ba passer ba commencer ba makambo auto mo net lelo ba mbi ba osala ba clip na ba on a hotel na ba nan ba tie ba montre le roi ba fali pour eza qui mu pagan. Même ba pasteur peut ba komi ko salon qui mu pagan yo so mona bi Yesu tanga mataki na ngomba ki no sam so mona ba yana caméra ba kangi ba photo ba tsaye pasteur a mati na ngomba la ti 120 oh amati non hein par exemple net retraite l'église maman to na se retraite ba ye ba o filmer retraite
tozo évangéliser pour na batu ba bongo la mitema. Pasteur par exemple aucun ngomba mangengel nebo yebsanga ba keno filmer opona. Parce que na l'église to filmer gat pour batu bazo ba message pasteur yé moko kutu papa mutu te moi na bla pasteur yé mo na ngomba simi nzete azu selfie yé moko azali selfie yé moko asa akangi photo asila bina za likolo ya ngomba mafuta ezokita. Mais ba pharisien bakomi na bango na église baye kobatama bango na nsima Yesu. Donc pasteur ozwi mpena photo na monene banderole monene otie photo na elongi na yo na église. Est-ce que oza mwana nzamba so yo papa pasteur basala bongo eza blasphème eza mabe hein parce que na mona na bébé ba photo bongo image taye Bible pection eza blasphème ndenge to mona ka na place nzambe donc basala bongo basala quoi bazui place nzambe. Mais oui, si vous allez affiche, au tient à Facebook et batboya programme, on est à autre chose. Mais il y a une église des saints. Vous savez, église définition, l'église c'est l'ensemble des saints. Là où il y a des saints. Dans l'église, il y a la présence de Dieu. Église c'est lié au saint. Il y a une photo dans mon nez, pour nous tirer Yesu to tirer. Pour nous tirer Yesu to tirer. C'est abomination. C'est que ocha Yesu ocha photo ni ocha photo ya Yesu ka o to mesana kotala kana ba film toni to ocha Bible nde bafuka mela Simon Kimbangu to mona ngo abomination nde pe bang pe ba ocha ba photo na bango ba banderola mine na nani ba polo la balati nde pe bafuka mela Simon Kimbangu. Donc cela veut dire pasteur ba komi ko adorer yo. Donc cela veut dire biloko oyo antichrist akoya ko sana na église na tribulation moni antichrist après enlèvement église. Et vous avez 7 ans de tribulation, 3 ans et demi antichrist à l'alliance na Israël. À que nous faisons dans le temple à Salomon. Pour le temple, on va reconstruire, on va embaucher déjà 5000 hommes aux États-Unis. On va travailler dans le temple pour reconstruire. Antichrist a offert Antichrist a offert sa adoration, on va adorer na place à Jésus. A suspendre des offrandes. Il y a toujours moins allélo. Parce que au Tchéribano, on va adorer une église. Et ça déjà un signe antichrist. Tous les pasteurs au monde, je parle tant qu'un prophète. Un prophète, c'est la bouche de Dieu. Je préfère Batbaïnanga Menzamba Lingana. Tous ces bandes de pasteurs, bazocha bilongi na bango na église, ba banderole monene, ba polo na bango bala teblongo, baza ba antichrist, baza na ba signe antichrist. Wana eza ba signe antichrist. Donc c'est des envoyés des diables. Ba yaka na ndenga malamu mais ko ba face na bango ezobima. Pour moi na nzambe, oyo abongola motema, oyo azwa batema Saint-Esprit. Akolinga pour une église atia photo na monene te na era ya kilt bazo adorer nzambe yo tia photo na monene ozo te sa malamu de ça veut dire tango ozo te ya Yesu ba mona photo no na mito bato na elongo mte zokota na mito bato wana eza lavage de cerveau bato wana fo ba bongo la mitema nga nzamba permettre nga na leka na mission bato so ba olanda nga ba bongo la mitema po bande bazana bazo tambola na blasphème. Et puis ba risquer ba kota lifelo oh Yesu alobaki nkola suka ba oloba kolo kolo ndaku tuna salaki bona tongela ki église na sabi na yebi binote. Amen. Je parle tant que loin de Dieu, tant que prophète, la bouche autorisée de l'Éternel. Et ngai na sepela ku ba nzamba linganga ba yinanga. Pona yebi ke na okota langa lola ba tonga ba okota nga lola. Il faut tout le bas de la part de Dieu, il faut tout pas biso ba prophète to ba il faut tout le bas parce que soto lo ba te peuple oyokate. Donc voilà. Merci papa, merci. Nazi otamingi na kozora vous matamingi tout ce polo Yesu Masi a été to monani to kozala suna yo ensemble mercredi et jeudi. Nzambe apa mbolo pesa église mo mambote na part ya mwasi ya mokonzi mama to na se pesa mama capitaine mbote et madame mama na biso na ndaku mbote pe bana nyonso tout ce polo Yesu Masi a été papa to monani na ba vidéo oezoya. Que le Seigneur vous bénisse. Bien aimé, nous sommes à www.tolonase. Bande konyo soto bolandi biso. Pasteur, prophète Mboukou, Ezekias Kasson, a sololi na part en Zambé, a sololi étant que la bouche autorisée en Zambé, a bimis au moli, mon centre de Tindiye, a bimis à Soki, bien aimé, Monique, et tant, sous ce logo, mon prophète à lobby, et bête ici au Libakou, parce qu'il va te belé, basé la 14, bayoki prophète, va vendre la bazo, un popo na mai, Matissa Zongi sa, maman nondo, kikoko nondo, bazo, bazo, la prophète à Sakula. Mais, vrai prophétie eza nde liloba na nzambe prophète Ezekias Mbuka yaki na présence na biso na liloba na nzambe so yikolo Yesu Masiya yete tozongi lisusu na ba vidéo eza koya. Je salue mon mari pasteur Carlos
Kalamba et toute la famille même, que le Seigneur vous bénisse. Merci, papa. Ciao. Amen. Merci.